mobali ndenge nini balingaka mobali yaya balingaka mobali ndenge nini balingaka mobali ndenge nini yoka na pesi ye nzoto na pesi ye motema na ngai aza mobali yanga mobali yoyo yanga tikana danalela yanga mobali yoyo yanga libalo yo. Abonnez-vous massivement à M La Grâce TV ici à La Grâce. Bah s'abonner quand on sait jamais. Likonango mandomba modification nango ba makamnyo so ba gako seka ba bina M La Grâce TV. Et bouillon mon grâce c'était pour mon copine nada et bah ma copine on peut ka conseil on peut s'abonner zaka moko au lieu s'abonner dans tout temps Georges à côté rokatine au lieu pas ça on n'est pas tant Didier ami maoka na vina bango yaka o s'abonner na M La Grâce TV c'est non stress likona on a dans kati suka to ganga makemba le rotokisa makemba otumba likona makemba kalinga do bakalinga kaka. Abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. Maman, passez moi vraiment côté les bateaux pour la nini. Pour la nini. Il y a quelqu'un qui m'a malamu. Il y a quelqu'un qui m'a malamu. Il y a quelqu'un qui a mis ça. Puis, na personnage na yé, na li bande ya art, azale sous na art de parler. Donc, Jouna Sola na yé, c'est magnifique, Maravilla. C'est magnifique quoi. Merci beaucoup. Moi aussi je peux aller. Donc famille naie bazala vraiment na kimia banterre maman malamu, maman ne reviendra plus. Nenga kei bongo akei omboka wa Nzambe. Soka tambola ki na kobanga Nzambe akena repos pour que un jour akota lola. Soki atambola ki na kobanga Nzambe te réconciliation Nzambe na mutu ezala ratango azana bomo. Soki déjà kufi mesa requiem wana o basango ba bisa biso za. Salut à tous les abonnés à la chaîne M La Grâce TV. Partout, vous allez toujours brancher, scotcher à Kolanda Bisso, topesi bino mambote. Donc, tout ça, quand l'actualité moko, il y a maman Chako, maman Jackie, ou à Kotika Bisso, actrice comédienne. Nous sommes sur Toyebi, mon kilimo bimba vraiment. Donc, tout ça en pleurs. À Tabisso, journaliste, en tout cas, tout côté vraiment la makambango parce que les kamwa passe hémorragie oyo. Et quand on m'a qui me et outil sous kofungwama. Alors, tout ça vraiment de cœur, on a artiste nyonso. Topesi ma condoléance na famille biologique ya maman Jackie. Alors awa toza vraiment na kapolo po sangwama wa ekomi po na ba artiste nyonso. Le quoi awa to ye vraiment e pa ya maman Moyindo obisono so to yebi azalaki pe concert na ye basalaki ensemble bazalaki ba partenaire na kati ya musala. Alors toye mai pa na ye parce que ye pe aza quand même inconsolable. Toye pour to consoler artiste na biso parce que eza ma famille artistique mute kufeli. Alors to kotana akapro parce que toza mana kapolo toye ko lela. Donc toye ko consoler maman Moyindo. Alors le quoi toza na akapro wa simbela biso toujours image tozo kota. Jana kati ya lopango ya maman Moyindo place ya vandaka. Alors toye mako kozwaye parce que ça sangwa mawa oui comme les bisonions sont alors tout ça dans la casa ndaku na yeyo pour monyer donc bon et le coup moi on peut s'embotter à ma do batarde tout ce comprendre émotion là les amants sangwa pas sur choko melabino na zoyeba mais pour na yo les salons n'andé ni cause sangwa matanga o ya maman Jackie. Merveille. Passe ma caisse merveille. Quand elle a beau oui maman a mis ça aussi là. Papa va aussi là. Elle est au corps. On doit au choquer. Minana au choquer.
Maître pas ya uchokende. Nani kitambala uchokende. Pula la uchokende. Ya Jackie, c'est quoi uchokende. Tu dois comprendre la douleur en ayo. Siku maladi usala musala maladi usala musala bandeko na ngai pasi okomona mokana pasi nyosala pasi mama pasi ya boye vraimen ekoteli bato mpona nini yajekezaki mama malamu yajekezaki mama malamu yajekezaki yana biso tonomema mateme yaya. Et puis vraiment, ils ont quand même pas si makasi parce que Kobungi sa grande sœur Ayamba qui bino vraiment na katia monde oyo. En tout cas, tokoki ko kanga hémorragie oyo te. Sinayo ya Mado parce que disparition côté bato basali kombo eloko te bato bayebani eloko te bakokote moto baza kuna bongo biso batoza ana moto okipe biso batoza ana moto otala biso moto otala biso aza te moto okipe biso aza te nani moto bayeba biso Kamado, vraiment qu'on s'est saisir de se comprendre pas si nayo. Eza logo ya marteau ba beti so na monter marteau se comprendre pas si nayo ya Mado. Bébé bana yoko ni kamboyo. Ko se ko so pomite. O kanza batenyosa. O to na po ni vibo. Merci de moi été. Malabeke kufe koya ebele mekufe kotna kata mona artistique makasi mais hémorragie yango mpe ekangamaki nango mais tomoni yango efungwami lisusu po ntango ezosenye lisusu alors koperdre maman Jackie koyeba te tamzomona mpe bakataki nere koyeba te tamzokataki nere okanisi ma vie sans souci. Ok, Tabaroyasa, Congo pasi. Yamano to linga ki va peko eba. Na bike bino bozaki baleki surtout baya Jackie bazaki pena baya. Tango boyaki na monde ngo parce que boya kokuta baya Jackie baya bayambaki bino ndenge nini. Roba mama linga. Mama pembeli, mama bomengo,
ya ba balingaka mwana botosi so oza respect na bango omona mpe ozala na bango bien mais soki mwana oza na impoli mpo oza na minene mpo ozala pembeni na bango ezala mpasi. Maintenant, yo na part na yo, est-ce que boyokanaki bien? Na part na nga ya Jacques natia kozala na likambo te kozala na likambo te malamu abuti soki aza na bobo soki akufi nzambe ya likolo azomona nga tika ozala na likambo te nayebi kozala tanso te mosala loba no mabe likambo te nzambe azokaka nga nazala na botosi na respectaka mokolo na respectaka mwana moke na respectaka motu na valeur na ye nazoyeba soki naokanisa lisusu fe na ba 2008 obie boza ovanda hotel moko abenganga kaka nakende nga koyekelaka ye mpona mama mosala me abenganga kaka po apesaka conseil ayebisi ngai yabi na nga alobi boza bana na biso nga biage kobengisinga poani abi te boza bana na biso rythme ozokendela oyeba kotambola malamu oyoki kosimba eloko te oyoki bundanaka bo na vi nzambe osunga yo na vi soki omoni ozwi mobali na malamu apekisi yo alobi nakosala esuki mosala te sala oyoki ta biso ya mama na bino nde lelo tokoma oyoki moyindo nanabi merci ya jaki akoseyaki nga telema ya to abitaka mosala ntango lelo leloko tozomona lelo me bokobendana ekokota makambo mabe makasi kosimba eloko te zalaka ndenge oza ya jaki nzambe azokanga liko natikozoye mabe te azalaki blagere nalingaki kosaka na mingi na bino azalaki na age te nayebi te mutu na mutu ça dépasse aza na makambo ya malamu mingi nini oyo ajaki asalaki quand même na vie artistique no emaka yo petiki yo na etikanga na mutu na ngai conseil apesa ngai kaka na travail na ye nasimo ya mikolo wana yango wana eza mabopengo eza mabopengo toza chance kotala na ye bindo nabengaka ngai na filme akei mama azalaki ilako na mama kuta azosouffrir azolala na église toza chance na bango ekosunga na bango mika conseil mikolo ekoya bandingo na bino bakopunga nzela te moyindo moni yana moyinga mama nazala za te natelaka ta nzambe naozelaka nzambe soki naozanga boye gloire au seigneur nana devia prese te eza ntina te nanavia prese te jas nazwi mpe na mikolo wala bapapa koedi wasa susi nazwaki chance wana mpo sikomoi nazala mwana motosi ntina lelo na respecta moto nyonso oyo aza liboso mosala na ngai ya jaki liso azokisi mponta ya jaki nakobalieli ya jaki c'est très difficile vraiment de comprendre. Kama liwa eza pasi ya mano loba boye soki totali baye kuta liboso bazokende ebongo biso wani toluka kobongwana te toluka kochange te mpona nini lolendo na mokili asala ntako ezala ntina te liwa ya jaki na ngambo na yo ekozali te ya nini epa na bino ezoteyanga lisusu ezoteyaka lisusu yamaka ntango nyonso teyama ntango
nazo te matin nyonso yaya ete makana monaka tout est vanité tout est vanité tout est vanité na mokili tosalaka na biso orgueil te olatela mbo osala orgueil osala mutu osala orgueil osala ndako osala orgueil me bayeba banda bongo batika bongo bayeba banda misala batika misala merci Maman Indo tu comprends le pes na yo moi tu que parce que tu comprends la douleur aux yo kalelo na bike programme ce que pesami en tout cas pour na bino awa na bike boko sangana non monaki bapesa uniforme bato basomba matanga ezali po maître tirbol nga lokwa nataka Facebook te na moi lokwa niti lelo ndeko mosusu baza na makasi kei bake kosangana c'est ça alela malaka na kimia nyonso que ton âme repose en paix. Message nini ya condoléance au pesa et pas surtout famille na biologique ba bon siège. Soki na lunga moteme soki boko famille na ye. Oma. Soki nga moteme soki boko famille na ye, boko famille na ye. Boko famille na ye. Ozo sa famille na ye, famille na ye muto yebi. Ba perdre no kozaki itule la famille. Nzamba simba mitema na bango bazwa kibia. Ya solo na mokili toyaki buto na moto na ngonga mpe na ntango na ye likambo te soki ezalaki ngonga na ye koki merci soki ezalaki mpe médecin ozambikaka ye moko soki mpe mokili ozambika ye moko omeateyango nazalaki na na fu de paris ayaki awa tomana na ye papa ya mondori ayaki nozala na ye mingi. Voilà, tous appena ndeko Fou de Paris. Fou de Paris, Boitard. Boitard de Marveille, Maravilha. Oui, bike to zibino pena na ngonga ya matanga, zela excusez na télé mapenza. Poto sur la malamu. Donc on dit que tous appena Fou de Paris awa bonika. Mukira na ngola nzambe. Naiki vraiment utala ya mado konti tenira ya sangwa mawa otuzwi ya mama Shako baza ba planificador neto bango na lingua portugaise donc na français ba planificateur je biso lelo ba Fou de Paris ya John Ndongala tuza c'est qui pour bango bazalaki donc ce ba trasanzela te mais les biso pe tuzate mais na lingna lo balikamo boye liweza déjà ezalaka déjà. Après mutuko sumuka na jardin d'Eden nzamba pesa ide ya mutu punition ezala malédiction te za punition à cause de sumu nzamba yebisi mutu lokolo sumuki donc obimi na volonté na nga de yo wita mabele ozonga na mabele ya moni malobani kokisamaka mes condoléances surtout na famille biologique ya mama Jaco et famille artistique biso yo tole la mère. Tout ça pena awa na Angola précisément na capitale ya Angola c'est-à-dire Luanda. Tout ça la maman matanga maman et vous allez pas mettre tirbo. Eza local mobo et tout zala kapona calme. Ouais nyonso penda eza déjà na norme ndenge sengeli ba uniforme eza déjà ndenge basali programme. Donc makambaliwa toloba to interpréter ngote to interpréter Maravilha non pour akufi ndenge balongoli elino e koma e balokelo mususu Maravilha toute chose concorde de ce qui est médié et puis Bible biboui il fait ce qu'il veut à qui il veut de muta déjà mokile nzambe de ce mutu déjà akufi Maravilha omoni ke non ngai ndeko na yo Fou de Paris na kangi misu na dai ko interpréter mabete yeba ke Fou de Paris jour na yé lelo pour ceux qui jour ekokité Maravilha bakoki kosangana ta 1255 milliards de féticheurs ce féticheur balobani pardon limisanga féticheur basangani po na Maravilha bakokote po nini oza déjà na ombre ya nzambe de ce ombre na déjà longwe c'est-à-dire oza capable d'ordailler
Mais dans il y a Foot de Paris quand même Tony Toyeba yo pe Kalia qui un jour beau travailler na pièce moi on a maman Jackie. Oui, hélas ba souci yango yango yo. Mais n'arrive que lo mo boy to 8 ans vie ka montage. On a mignolo les oleka. To 8 montage to komi na entrangili. To fanda ngai ya vika vie mondweri na mama Shako. To ba embenda oyebi Maravilia mais wana tinanga plus de 2 fois successif na mbala moko. Mais non mozo na bimi na bi et ça m'a été main pour ça. Mais abengi ngabi Foot de Paris aka afandi singa wana et bi singa na tindo combien de fois mais obi ke na content on libande o tininga 10 fois avia aux amours esprit c'est-à-dire aux ana longue vie na monde art ce qui est vrai pour te kaka humilité aux anango et ne comprendre que humilité prêtesse de la gloire ils ala moko e ba clé à vie nanga et moko e ba clé ba vie nanga na comprendre loko wana humilité prêtesse de la gloire donc c'est totalement bien le Foot de Paris o ya malgré to kanyo na niveau Luanda mais loko wana oyo maman Jackie atika ayebisa do etika na vie etika na mutu wana kuduno na bando tanga bible te to na bando tanga bible na comprendre que eza sous moko ba sekran nzambe na appliquer suko na ndenga makasi donc à maman ya biso to relele comme il faut à rekende et la mort ne vaincra jamais oui kutu pona ngai la mort ne vaincra jamais là pour que l'amour na pour bande ko porter par maman Jackie ezate mais regret na yo am so na disparition na nebi que disparition non c'est ça la surtout pas si parce que tozo monango bozo ko kama ko se rassasier te mais regret o ya bino surtout ya Foot de Paris par rapport à disparition ya maman Jackie lelo kozani regret na ngai aza maman mo boye souci na ngai la na sa ne filme na filme moko boye na koma yango syndrome de la langue. Syndrome de la langue est une maladie ya lolemo. Eza ba terme moko biologique et ba médecin. Donc na sala eloko wana na sala compilance na ngabi maman Jackie fois à koto yo ya ma 2 fois à koto ba obetango dio po muta koma scénario mon a déjà filmé. Ya vieux mon doit dire nganda ko ma filmé abanda o seko mona komi filmé azo seka même père o seka ni nabité o ngana mona yo mo mona ngo ezate souci profond nga pena na tika lo jouer na merde na tika li penda ko jouer na été souci profond nga yango na Maraville mais na kati ya art surtout na wezaki art na ya makila nini obande ko apprécier mingi so ye makoti na scène we bande ko marquer mingi net na o lobi ya pièce obande ko boule ko ça la syndrome de la langue tant au mona ki na ya madomba la moko nini et pour ça qui pour que pour na par rapport ya art na ya makila wazala art de parler un artiste doit savoir parler oyebi vexé mo za na bible commandant squadra atindi ba ko kanga Yesu Maraville ngana o toza ba mbila ya mado commandant squadra atindi ngana yo to kanga Yesu tanke ba mbolo mais tozongi to yebisi commandant ki jamais homme n'a parlé comme cet homme oyebi ko ba yoka ba tonnerre ba mama na ba tonnerre siko bino mutu boti batindi bino boko kanga ye mais boye pas commandant boye bise que jamais homme n'a parlé comme cet homme artiste a mutu fois dans art de parler et au peu sous vie sous dans art de parler te et bomisa yo le bébé qu'on a capté pas mère wana yango wana art de parler scénique et puis na personnage na yé na libanda ya art azale sous na art de parler donc jouna sola na yé c'est magnifique Maraville c'est magnifique quoi. Merci beaucoup Foot de Paris to boy vraiment ko kanga bino parce que na bi bozole la maman we azaya biso biso notre toza de cœur na bino ba condoléances na artiste nyon soka nde tozo bandela alors message de ya consolation pas ya libota surtout biologique na ye o ezole la maman Jackie lelo a uchotika biso. Oui, message ya libota na libota na ye mutabate la mutu la nzambe. Nous avons quitté nos familles depuis Maraville. Nous avons quitté nos familles depuis tout vivara libanda ya RDC. C'est-à-dire tout vivara na Angola, tout tika ba parents, tout tika ba koko, tout tika ba songolo mpakala. De kolala nanga, kolamuka nanga, kolia nanga, nyoso yanga, j'ai compris que ça dépend de Dieu. Bande kwa ya Jackie, bana na ye, bayeba ke mama kei akei penza na droit ya Nzambe. Donc bango ndenge batikali wana bayeba ke no mobateli eza Nzambe. Ba confier trop et pas Nzambe.
bibliquement parlant la Bible lobi ngo maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ndini ngana ko se confier na maman. Nga maman nanga ko fa le 22 juillet 94 comme ne pe la gi madongunga. Donc nenga kenda na mona que c'est normal. Un jour moi aussi je peux aller. Donc famille na ye bazala vraiment na kimia ba enterrer maman malamu, maman ne reviendra plus. Nenga kei bongo akei omboka wa Nzambe. Soka tambola ki na kobanga Nzambe akena repos pour que un jour akota lola. Soki atambola ki na kobanga Nzambe te réconciliation Nzambe na mutu ezala ratango azana bomo. Soki déjà kufi mesa requiem wana o basango ba yebisa biso za mouvement. Que muta kufi na ye to sele ba mesa requiem oh ti maravilla so na sali o mabe. Omoni to fandi boy funa za la conscience na corps âme esprit. Na bi maravilla lobi loko na sali ko ezaki mabe maravilla limbisanga so limbisinga te fardo za yo. Pour nga déjà Nzamba sa nini alimbisi. C'est ça monde. To ibide ba principe monde donc et là, on a la famille, on a la kimia, bref. Merci beaucoup, Tobi, vraiment, Manasuka, parce que tu as qui peut quand même te prouver que nos famille artistique paysanne en Mawa, surtout Yamado, Nafou de Jésus de Bomoni va s'exprimer. Mais avant tout, c'est la programme au Bakotia na Kinshasa pour que Awape Bandeko, le Kaba Osanga na Turbo, Rosanga te kozo ba reportage. Nebo lela maman Jackie, Yamado, Liloba Esuka Puto Kabwana. Le basuki akake libota ya liboso libota na ye vraiment ya solo to ebike pasi ezali balongoli eloko ezaki motuya donc eloko ezaki motuya elongwe yango nde nauti koloba motu na motu alango wana mpe na ntango na ye na kosenga kaka Nzambe na biso tobondelaka apesa bango kimia apesa bango mai na pio balela ye na kimia libota ya mibale lokola libota na ya liboso ya monde artistique lokola mama Bipendo ba mama Boli ba mama Linga ba mama Pembele donc bangonyo ba mama Bomengo donc tu kozwa bana o ba jouer kina bango à l'époque là tu kozwa Ndondo asa kufana ye ndeko nanga muluba nani kadiombo bavie kwedi bango nyonso donc batu nyonso oyo batravaillaki na bango oyo bazalaki mpe lokola neti bana mpe baleki batravaillaki na bango vraiment Nzamba simba mitema na bango libota mobimba RTNC Nzamba simba vraiment mitema na bango pour débat kwa kozala kimia vraiment na ekozwa la génération tant je ya biso tokoza pe ba 3e et 4e génération Nzambe pa pesa kimia esika nyonso tokutameli pe tozali Nzamba pesa ka kimia puisque okilango ezaka ka bongo mais toyebaka keloko oyo bazosenga biso surtout bolingo mibeko misala toyeba kolingana toyeba kozala bomoko eza malamu mingi ntango tokufaka nde ntango tozwaka liteya mais tozwaka liteya na aire wana mais soki kaka bakundi moto esili nango tozongi na biso na balolendo koyina na kotuka na kobwaka na bamaladi kosala na bamabe en tout cas bandeko baliwe oyo ekote biso surtout corps artistique tozwa toli mpenza tolingana ko tozala bomoko bango nyonso ka baprésident Lombe bino nyonso maka donc kimi ezala balule bino nyonso kimi ezala baErsile Peshange mpo batravaillaki baErsile Peshange basila bebakata bagabriele ils sont nombreux donc bozwa kimia napesi bino mbote bao bakobenga ngai yaya bambote na bino ebele bao bakobenga ngai mama bambote na bino mpe ebele donc naza na eloko ya koloba te mikolo nyonso nalelaka kaka bana ya Jackie akufa mikolo nyonso nalelaka mpo na ngai donc bamowa nyonso oyo ezobatiselanga donc ezobatiselanga eloko moko likolo ngai mona natamwananga ta makolo ngulu nakotamwananga mpa ta na mutakala na kaleson nazomona tout est vanité vomi kutu malamu naluka elongi na Nzambe na makasi
nasala force nayeba nzambe nabandisa malamu mingi soki nazokola lisusu boye puiske kozonga lisusu na corte mbangiste donc ezokolisa lisusu ya solo papa alobaki bokolela motu moko kozalaki oke matanga awa oke matanga kuna ta mosu motu mo matanga 10 tozomona yango me tokondima ndenge nini nana kondima moto ya makolo ngulu aza te me makambo nyonso alobaki ta ekoki ezokokisama yango wana motu na moto amilengela nzela tokendeki eza pasi mingi ezoteya biso kaka toteya maka tosalaka kisakata awa me pa tokendeka ata babetelo fanfare ata basali nyonso bakokosala okoyeba susu te okoyoka lisusu te. Merci beaucoup vraiment pour un signe de reconnaissance vraiment merveille au Bossali. Il y a quoi les choses qu'on visiter vraiment autant la chose qui bota la ville de Samalam. Merci Zamba Pambola bino Pambola te biso nyonso ba pesa biso makasi ba pesa biso makasi aba c'est biso un plus apesa biso motema bolingo o nyonso ebika za na corps artistique poto kwa koza malamu. Merci mingi libota na nga place Bozali. Merci mingi Omba. Merci mingi na libota famille nyonso. Bozala bien bandeko bana poto bazolela bipai na epai bamboka na bamboka po asali mingi. Donc passe ezali kati na mitema na bato ezoki po azalaki mwasi azalaki kolamba lolemo na ye na koloba soki azotravaille mpenza. Donc merci. Alors pour les lotos suki wana to zelebino juste tokuta na biso na bino na prochain numéro oyo kozala matanga. Merci, au revoir, ciao.